Salut mes chéris coco d'amour, bonjour et bonsoir, ça dépend R.O. Bota la émission Nabino et Lubu. Nayebi ke boka moi ke lelo bon message ja kolanda ngwe pa moko Karine Yamado, mais aujourd'hui c'est moi à la présentation, donc Abigail Nema, la douceur de la presse, donc c'est ça. Et bien na pesi sumbo te pas qui c'est popu, donc c'est ton émission et Lubu nayebi ke linga bilo kombo kamakasi. Aujourd'hui non salango naye moko madame Mutiopi, donc ba oboye bien déjà ezaye ba ope boye bien te bo mona déjà tout à l'heure dans yem toye ba nini oyo a bombe la biso déjà lelo. Et bien caméraman ngai Gloire ngoma fungwe langa déjà image nazo déjà madame Mutiopi moko aye ba kula kisa déjà nini a bombe biso na elubu ya lelo. Bonjour madame Mutiopi. Bonjour ma belle chérie. Ok, santé, ça va? Santé qui tourne, babi, oh, Yamado TV. Oh, Yamado TV. Donc, merci. Eh bien, toza awa déjà na elubu ya lelo tozu yo tozo lesa biso lo boko. Eh bien, ba internet bangba ba olambela biso nini ya sika o peut-être bango ba ebite tam susu ba ozila soko olamba ngando soko olamba dragon eto ebate bino moto zeki na bino moni nde to ti wenje malgré ta to filmation na wenje te po alelo ba student ba komaka ko pesa biso passe nazano egoiste na pesa no balandi na ngana mbote po na kota na pesi batu nyonso balinga Rosi Mutiopi ya bino ya ngoni na mikolo ezaka bo mesana ngaka bongo bon mesana nga kaka bongo mikolo na ye mabe makasi babi 2020 to aussi sana bino ba abonné na biso na ba fanya Rosi Mutiopi bon mesana nga kaka bongo et ça nga vraiment bien na minto na kati nda kwa Karine Yamado babi bo sepela na nga na ndinga mukete bobi kandi bolinga ba elubu na ngati nga kotwana na rata te no bobinga ka bo sepela na ngai ndi na lamba kala na profiter na pesa nano AC Kabuiku babi FKB Mbonda ya yo angona ta mikolo bi na bwa kote na bwa ko na ko po pesa mbongo pe na ofete na nko Beldine Sengo motema Franki Ikongo ya yo angwana mi ya Pepe Race ya yo angwana na pesi mbote Marceline Kigoma babiloko oyo bokinda poto kala ngasko na olambela bino batu nyonso yanga balinganga na pesi bino bambote vraiment tozana na émission bo sepela na olambela bino lelo nzombo mena linga kina lamba nyama zamba yo yebi wenze mobima nyama zamba ezate babimbula babimbula chance kuti yozali nzambe ya mado ya lobilanga mabe pamba babimbula banyama zamba ezomona na te bamakaku emona na te na kosalela banyama zamba émission pour vous comprendre que biso to lia kabino pourquoi bozomona na te pourquoi biso lelo to zena posa na elubu na biso to lia penza banyama zamba na bamakaku na sangwa musaka parce que nga na musakata ya ko biso basakata o nini mbila eze loko na biso on olamba nzombo batia ngai ya musaka na fufu asemol eza pe na mutu muso akoki kolia na makemba nde na ozwa nzombo na nga na otyango na mai parce que nzombo na minso loko eza émission na koki kovanisa na mai te parce que eza na batu oyoyo ayebi ke lobi na olamba nzombo parce que nzombo eza nyama moko boye azaka makasi bazwaka ye musu batokisi ye nono balalisi ye nono na mai na tongo bazwaki mai il faut alemba to na tongo botie na mai mais biso lokwa to bandi mwa retard na kozwa nzombo na ngale na tie mbila na nga na moto na zwi nzombo na nga na sangisi ye na mbila il faut atoka lemba parce que soki nzombo na nga alembi te to lia ye esa biso passe il faut atoka parce que ça va nous sommes kasi lero to kisa nzombo wana aussi la goût te na mbila te parce que batokisa na bango sala ya lero te esi la goût parce que moni mbisi mbisi okauka vraiment makasi comment na ekabu aza makasi so na tie na mai epesa biso temps ezwa biso temps il faut na vandisa ye nanu na mai muke anatana mbila le ekoti na moto le mbile bandi kotoka na longole na mai na sangisi ye na musa na mbila na biso po atoka mbala moko so soki na bina zwa eka na pamba na tie na mai mbile beli na sali mbila na zui auza makasi ata autoka na ye na moto mais auzala vraiment makasi ya mwa muke omona olia musa olia mbiso kakoyoke makasi autoka mbala moko jamais na oui autoka su bon kotoka wana ezaka pona mbila déjà abela ya toka osala ka moi na ba episo yenge ekota na bangai mais soki nesi na yebaki ke na osala émission na tongo na somba ki dena ezeki nango yanga na ndaku na ngana 20e na tongo makasi ti ba 12h anga kolemba mais na mincho nde nazo tokisa yango ya ona na banda na ngo na chango na mai
po alembaka na tanda na salaka azobuka na pe dana pa azobuka na pasi po aza makasi mazwela biso pe ande baodindise na mai awa wana badindiseli biso nzombo nzombo na biso na mai bazokata yango déjà donc bilimo boyoki ndenge déjà ezolela donc ezelo moka il faut atoka obligé nzombo vraiment mafuta aofimba ne omoni aza bena ya moto moko ozomona ye bena ana mafuta tokokati osanti mafuta vraiment ai balia te barata donc bana poto baomona déjà comment est-ce que biso na kina toza vraiment gâté lelo awa epa ye moko Rosie Muchopi et bien Rosie Muchopi tango osalaka déjà toko profiter na biso epa ba ono surtout ba Holanda yo ba découvrir yo lelo po eza ba misusu barata na ba elubu lelo kutanika ne lubumba moi bi Rosie Muchopi en tout cas na raté te mais ayebi yo te to ayebi na yo mais en tout cas ça vraiment na connaissance pas trop sur yo ya wana to linga un peu obimilo kwa neti mwana sikati epa na bango bana poto ba mona pe kala ba misusu pe ba bosana to bosana image soki okoyebisa biso na moke moi parcours no ya vite fait kaka po esala moi bien telaka yo za artiste déjà vraiment so moto alobi ka yebinga te akosi YouTube ekosa biso te ba biso toza ba Rosie ba Muchopi asedi le moto asombi sedi amoninga na kati biso za ba Muchopi te to na YouTube to boy te YouTube ayeko faciliter biso parce que za moto musu moi ba fi ba bimi na YouTube pe bana ba vitesse moto musu la hôtel nga kanti ko ngisi fio bimi sika te biso za ba fio dato banda kala mais monde encore yo bika sedi kufa kinango nzamba ayeko sala isusu YouTube ayeko faciliter biso ayeko fongola biso lisusu vraiment na website na ba landi nyonso ba kuta nga parce que za moto nyonso te atalaka théâtre ayeba ki pengai na ko lobaka ateke na star aux obligés qu'il faut y non nga komona nga vraiment Rosine Ungenda Bongese kombo sen Muchopi Rosie abimi ne pas abima ki pa mama linga là na tourner non na théâtre kin mama linga mta forma ngai nazaki vraiment artiste mama linga memenga banzonzing lelo Rosie akoma mutu lelo pe ko sa ke Rosie pe ba producteur ba komi ko benga ba major zolo ba producteur vraiment ebele ba Remi Kilola ba ne ko benga ngai ba papa Faski Fayette ba Diego Musique ba producteur beso mandi ko tanga to lala awa ko sala ke Rosie ko koma star ko longo pa mama linga. Pour le moment Rosie na kin a évolué na groupe Salongo naza mona RTNC là na profiter na pesa ba mama linga ba mama Boli ba Karine Pala ba papa Kwedi ba papa Shaba ba papa Masasi mes condoléances na papa Masasi ati ko bungisa bongo mama na ba président Elombe ba président Masumu vraiment tout le monde na groupe Salongo na ba on tang na ba tangité na pesa ba mbote. Pour le moment Rosie aza na groupe Salongo aza mona groupe Salongo Rosie a évolué na ba nzunzing ya ba YouTube naza pe na ba chaîne open nazo travailler au ba par-ci par-là au ba tala rapi ba nzunzing ba mona rapi ngai na ba chaîne wana vraiment yango wana donc binomo bo kindenge Rosie parcours na tendinga komi lelo donc aza vraiment ya ba CD donc ba o ba ebi était auta pe ande na ba CD et puis lelo YouTube est facilité biso donc nde lelo to ko ye ba Rosie Muchopi donc c'est ça restez toujours branchés et lubu na biso continuer donc lelo tozolia mosaka na ngai na nzombo loboko ya mama Rosie Muchopi donc restez branchés toujours talent to ki malembe ndeni ezolambama pour en tout cas goût ezala vraiment parfait. na sokola mbila na ngai na sokoli mbila na tie awa na ko sokola mbila deux fois parce que l'air et kita na ona moto na ochana liboka mbala mo po eza na zelo te
omoni kende naza boye nasokoli yango kaka 3 fois po epermettre ngai le naotya yango na moto nde naotya na liboka mbala moko po eza na bato mosusu mo atokisi bakomo banga osimba moto mpo natokisaka mbala moko le naosisa nasala boye oyo obosa na oyo obima na sali te na zelo. Nayebi kotya mbila na nga na moto naozela mbila na nga etoka mpenza ezwa forme etoki nde naozwa nzombo na nga natie na kati mpo nzombo alimba nangi nasala siko ngai na nga nasokola ngai na nga avanda na ye deja apo na kosala baepisi na ngai nde bokoyoka sikoyo nde lokito biso basakata tolela mosaka na ndenge mokie te botama mosakata oyo bakolamba basakata nyonso napesi bino bambote vraiment ebele boza ebele mama Keren Mayala papa Fredi Mayala motandu me naesa oso oyeki olia nde mpenza mosaka na ngai bana poto bozalaki na buli bobike Rose nde aza bongo olemba bino fumba parce que bolela fumbo lelo fumbo te lo na yena bino na musaka na ngai okoli yango na loso kandi na yebisa bino na loso fufu makemba kwanga eke kitoko wapi vacances pe yango bafongoli deya ba aéroport boya olia mikolo bangulu te biloko yango nde esala mwa nzoto lekeleke kwa esala vraiment kitoko. Merci ya Karine ya Mado ma copine Karine ya Mado babi mwasi ya mbishi alobi lelo bina Rosie Karine ya Mado TV ba découvrir loboko na vraiment tozaka awa pona kotombola eloko ndeko na ngai pourquoi pas na tolamba te quoi Violette Dinganga kana sucre ma chérie de moi-même et ça là vraiment bien Rika mwasi ya pembe motema di Chris Mila là na profiter na pesa bambote na parce que babi émission eza ngai journaliste apemi na nga na profiter na loba na ngai balobi bongo les ambianceurs babi les ambianceurs kuna boza vraiment belé ba mama Foura ba papa Def Kinsala yanga papa Def Kinsala na pesi yo vraiment ba mbote belé na bosani te mama productrice comme Keren Mayala mama productrice Jodette Waikwa TV babi comme Keren TV Jodette Waikwa TV na pesi bino vraiment ba bisou na linga bino na ti na e na osala ngai na ngai na osala po nazala na retard te na baepisi na ngai ata mosaka na moto ezotoka yo kuna wela kosala baepisi vraiment mosaka kolingaka te parce que bato mosusu batunenga Rosie mosaka esile basala mosaka batiaka pe tomate ya linzanza misu batiaka tomate ya linzanza ezalaka mabe te me nde singa nde nasala mosaka na natiaka esu tomate ya linzanza te tosalelaka tomate ya mbuma na tomate na mosaka na ngai na kotia ndembi céleri aubergine tomate ail na poivron na suki na ngai wana na litungulu na ngai na boki mwa poivron na ngai parce que msu pilipili ya mbuma mpona bana Rosie alobaki totiaka pilipili ya mbuma mwana alieba kosoli ekomi Rosie mutalobai na ngai tia poivron po ezala vraiment bien ezala passable na mwana na bato mpe baliaka pilipili te poivron ezala nango mabe te poivron mpe traitaka nango aubergine mpe etiaka soupe mwa kilo esalaka yango kitoko aubergine mpe traitaka etraitaka nzoto vraiment omoni mbila na ngai loko ezotoka na jusqu'au njombo na ngai na otya na kati mpo moto de eza makasi mpo akota alembisa nayeba kolongola ye mbila tika na moto bomoni keka nde natiaki ye na mai aza makasi te me na olembisa ye mpena makasi te akota kaka moto alembisa kaka nde nayeba kobimisa ye
nasangisi ebongo akokota soki akoti atoki kaka na longoli na ngai ye mpo akolemba mpe makasi te.
Oui, na sisi kokata ba épices na ngai bomoni na kati bongo ail, ndembi, céleri, aubergine, poivron na litungulu na tina kibi na nga. Nde na bombi yango. Après nde na kita siko mosaka pona sala siko mbila na nga po ekoma mosaka. Na kita ki pe déjà mongusu nzombo na ngai bomona ki na yebisa bino ki nzombo etoka makasi te. Akotaka alembisa penza te parce que là tokotia isusu mosaka aolinga toka lisuna mosaka yango wana bomona ki na bilili na kitisaki nzombo na ngai siko na kita mosaka na pona tuta.
bino mo bomoni na yetu kosala musaka na ngai na musaka na bomoni na bwaki ngai na kati ngai ya kotoka na ba episi oyo anatanda lere ye ngai musaka na ngai zotoka ngai nazobungisa na sokola sikoyo nzombo na ngai mpo nayeba kobwaka ye na kati ya musaka. Oui, bino mo bomoni biloko na nga musaka na nga etoki vraiment ebeli bomoni bimisi mafuta yango wana ekomi na wana suka nazokita yango nayebi ke bato beyeba oloba yango rosi okanga maka basaka ta boye bayombe mpe balamba musaka parce que nga mama na nga aza muyombe papa na musaka ta nga na nga na parti wana muyombe na musaka ta moto moko biloko na nga ebeli na luka siko na kitisa. Oui, donc voilà, yango tokomi na suka ndeka to bandaki tokomi na suka ya elubu na biso ya lelo. Donc bomonde to vend déjà na mesa, tout est prêt. Mais il faut d'abord maman Rosie Mtopi ameka un peu kolobela lisusu po misusu bayaka na retard. Azaki na eta kutika maman o ba olobela ni balambini. So to bandika ole maman ko yeba vraiment tezani ninde ezana kati ya biloko wana yango maman Rosie akomeka un peu ko sala moi rectification ya mukie a lobela ba internaute nini o vraiment ezana kati ya basani. Oui, nalambi nzombo ya musaka nzombo na nga natie ngai na kati natie ba épices na ngai aubergine ndembi céleri ail natie pilipili ya mboma natie poivron natie litungulu nasali yango na nasali yango na musaka mbila na nga natokisi mbila ebeli nde ekomi musaka naesaki bino ke bokolia musaka oyo comme si na bokoki kolamba mpe loso bokoki kolamba fufu bolambi makemba bokolia na pomme de terre bokoki kolia na mapa ndenge kaka selon ndenge guna oyo olingaka nga nalambi yango na fufu tozolia musaka na biso ya natia yango mbisi ya kokauka mbisi na ngai ya kokauka ya nzombo
Bon comprendre kaka vraiment toande bana tongo nde tokomi siko vraiment fatigue vraiment nalambi nzombo na ngai natokisaki nzombo na ngai parce que nzombo azalaka makasi nzombo aza mbisi moko ya makasi koleka ba mbiso ndesi ba mungusu bangolo ya ngai natokisaki yango directement na mbila moto mosusu akoloba o te ifale otokisa ngo otyango na mai elemba naboko otyango na mai elemba parce que yango ebongaka otyango na ntongo ti olambaka deja ekolemba bato ya maleo bazwaka yango balambi yango batyango na butu balali nango ti na ntongo mpo elemba yango wana ngai natokisaki yango mbila nango etokaki ngai naye nazwi nasopi yango na moto wana etoki kaka moke na kitisi yango moni yango ebeli nzela moko na mosaka na ngai yango wana donc oui mama Rosine denkotosko elubu oyo eponye kolo elubu oyo eponye kolo te nga nalambi yango selon nga naza mosakata muyombe papa mosakata mama muyombe natali ke biso mingi tolingaka mosaka taka mosaka ezalaka na yo mpe bosi na betele yango fongoli nzoto bato mosusu bayebaka te okati oka ndesi oyo ya rosi oyo ya monene boye vitamine te ta babiloko na nga mosaka eza bien mpo esokolaka na libomo esokolaka pena nzoto ezala mwana mobali ezala mwasi etie pena bopikiliki ozala nzoto makasi yango moni bakoko na biso bamama na biso omona mama na nzoto makasi aolia biloko bio parce que on alambi bio bio na bio donc mama Rosé lobi ezokipe toza moluba ekolo tout dans mosaka ezanga mpona ofongola nzoto mpona ofongola nzoto talaka mosaka okeka na baformole oui mabe po tozongaka mpe nanu na bio ko omoni mosaka nakoki kosala yango mpe na mwana yeti kobota ozwi mosaka otokisi mosaka wana otuti yango ozwi na mbila otokisi parce que mosu mosaka mosusu akopa te mbila nanu otokisi mbila na moto leka kotuta mbila ofini mai wana otie na moto etoki mpena mosaka wana mwa mai esili epesi yo mafuta ya mbila mafuta mbila wana okopakola ngo mwana aza nzoto sembe ozwi mwa mafuta na moke okweti mwana na mwa nyisi omwa esunga mwana pe petit besoin na ye ezobima kitoko omona mwana kolala pongi kitoko ekofongola pena vraiment nzoto mwana ozomwa mwana mosusu mwana aza na mokielo kwa bebe Lionel mais na pakola mwana na nga mafuta mbila nga mwana sali osati mwana bimi lokwa mwana bebe ya poto o pe yanga bebe Chris nazo sele ngo so tali bebe okata mwana poto parce que mafuta mbila eza bio moko eza naturel ata yobo so pakola atande nga na pakola pe mafuta mbila osati ki au soigner yo po mafuta mbila zo traiter vraiment ya on a préféré ki biloko na nga mingi nga na lamba yango na mosaka mwana kolia biloko esale constipation te mwana osala toilette kitoko vraiment donc otu kolanda mama Rosy en tout cas pesi ba vertu no soza na kata mbila donc il faut koliaka bio et ça la bien donc bon appétit na bino no surtout wana bandaku donc recette yango omoni il faut vraiment komekaka otali omeki mpe na ndako ya moko mpe boliaka mingi ka biloko mindele mais osali mpe surprise na soirée olambeli mpe papa na bana nyonso tu bolie mpo équipe nango en tout cas esala bien donc bon appétit na bino oyo arate mpe esakeli otata mbasima donc soki arate acomprendre te parce que mso batie boye obengi nonga na numéro nanga plus 243 98 95 542 plus 243 98 95 542 nako expliquer bien moko na WhatsApp na tandilo makolo boy eloko na ba benga liboko na liboko lokolo vraiment c'est ça donc c'est ça et bien maman Rosy to bana biso déjà moko lia donc tozo suka mabona biso tozo lia na biso na tuna problème à côté donc ça voilà. Ok. Donc maman Rosy servir biso bo mon ndeni maman Rosy servir. Donc plat vraiment et ça maman Rosy to serving et ça la ko tikito makasi. Yo mo tana mesure na yo. Ok. Plat ça ya moto donc ça ya moto to bi makasi koyo. Donc c'est ça. On a tia. Le mo bo mon ndeni ça vraiment moto. Donc c'est servir. Qui m'a payé pour les pépé. Tia penza.
Oui, maman Rosy, eh non, tiens na ngai. Uta loko ozobanga belia penza na ndako na moni olia te. Lelo vraiment na ndako bobosa na bino ngai. Donc penza, zo lia ya kokoka. Voilà. Et puis fufu na ngai. Je mets ici. Donc, bon appétit, hein? Baliate barata. Baliate barata, donc, et ça là, bien collé à moi bio boé. Voilà. On peut aller dans ma casse. Non, on a signé mon sunté, mais on l'a pas sous papa. N'est-ce pas, c'est magique. Maman Rosy, merci. Hein? En tout cas, le beau vraiment pas nadir. Et puis, on a ma casse, maman, puis mon toit, ça va, puis là, on fait à ma baie. Non. Merci. Je vous dis, c'est fantastique. Parents n'ont pas l'accent Colamba. Et ma part la table, on a d'ambien, ma part la terre, réalité. Mais tu bébé, Boulamba, tu es bien. Il y a solo. Bobinga, bon, comme moi. En tout cas, pour bien le quoi, ma belle-fille à Caillou. C'est un gars. Moi, est-ce qu'on gagne battu bébé Kacharo? Moi, c'est Boulamba, on n'aura pas un bac. Yakat. N'a tout. Blanc, Nebisio. Gloire, on a quand mon roman. En tout cas, merci pour cette belle image. Hein? Merci beaucoup. Mais restez toujours derrière la caméra. Il faut appeler. Non, il y a le bien français, il faut appeler Ngalingale pour Benga. Il faut appeler Matoy. Je m'appelle à toi. Non. Je m'appelle là. Non. Vraiment. Tous de la pointe. N'importe ça n'a plus ça comme bien. Non, flatter au thé à Maman Rosy. En tout cas, on l'aime bien ou bien. On l'aime bien vraiment bien. On l'aime bien vraiment bien. Donc, le quoi quand on a quand on a 10, on a plus c'est 10 sur 10. Merci. Ah, t'as dit ça. Bon, benga. Il faut appeler Maman Rosy. Elle va vous dévoiler son secret hein, sur cette recette. C'est bon, on a un cadeau. Il faut donner à Maman Rosy, s'il vous plaît. Maman Rosy, qu'est-ce que tu as bien par exemple dans la l'embellie car c'est tout yat. Non, il y a quoi? Na suka na enveloppe na. Il faut un peu nzele na otolele. Suka za ngai ezina ba camarade na nga mususu to sala ka ba relation boya. Oh Rosy, nazo yakini osela nga mbongo noka. Ah belo. Na la question pe era mon la question. Professeur. Professeur ce qu'il y a cuisine. Il y a cuisine. Bako cuisine comme Maman Rosy. Il y a boye pendo ole na mbongo ebeli. Yo zwande. Ole na mbongo. Ouais lamba na mkete. Boni na libre. Na suka na melimo lo na ma libre me maite. Kao na mona bana musika. Ngabi. Na kumna noluut. Donc à la maison. Bon là ndapso parti na suka. Zaja. Maman Rosy mutongo le bo. Moi ba mabanga. Obe elenga kolia et moi ba mabanga ne kinda bien. Non kati. Qui c'est Popi? Des gros bisous à toi mon chouchou hein. Kama ina Berdine Sengo. Depuis Paris. Berdine Sengo na Paris. Na peso bambote. Marceline qui Goma. Na peso bambote ase kabuku. Aso kanisa kande si oliaka omelaka. O senti loboko.
Na biteki yo yebisa mama zwa papier na biki akoma et osala vraiment bien makafu na olakseni bakomaka Keren Mayala papa Freddy Mayala osenti loboko na ozelo na kini papa na betelo elubu ogepesa mama Keren Mayala basango Titi Kambulu na Zirike ya yo angwana mama na ngai Florence Matondo na pesi yo yango na odedie binoka biloko na système ka ya kini kwa papa na ngai Laura Katendi zo les amis de Keren News Mobimba papa Def Skinsala ya yo ana mon papa na bosani te yuyu manzambi motema maestro mayembo na Canada na Toronto yango wana pepe Miarase Miarase ya yo yango wana mama Françoise Katendi mama na LL bana mibale mama na bana mibale ya yo yango wana yuyu manzambi motema maestro mayembo na Canada na Toronto ya yo yango wana Vicky Alanga le baron Vicky Alanga papa nanga Willy Ungenda famille Ungenda Mobimba na pesi bino bambote vraiment ebele bato balinganga ngai o balinganga na bolingwa solo na bolingwa koyokaka te po toaka bana nzambe famille Alanga Mobimba na pesi bino bambote bafifi Alanga bamerdi Mosengo ya bino yango na Violette Linganga kana sika tournage pe de bandi donc pe na ba fête bonzo ba mama na biloko ba pièce de tour mama kitoko bonzo pièce na mama na bandi pa mado awawa apesi na chance nzamba sunga ka kende dans le bon toujours et que mikoba basi balinga na koma ba film ya solo ba sortir pour ça nzambe donc c'est tout c'est vraiment le makas to bete catch ya solo yango na tinde ya madame na ya olamba mbango donc c'est le qui toro déjà de la part à maman Rosie Utopie bon ça de suite donc c'est ça un grand merci à toi où est-ce qu'il sera vraiment c'est vraiment délicieux donc Dorcas Ndongo depuis Chypre ma copine en tout cas bon appétit d'abord parce que nabi que bando tika ba recette oyo et ou meni mais quand on se depuis Chypre et ça le bien KS privé qui c'est popi je sais déjà que biloko yo linga ma casse donc nous gardons déjà pour toi et bien à ma baronne déjà Karine Yamado grand merci à toi pour notre sac kitoko pour notre formation kitoko donc ma chérie na bosani te là na lena raisonner maman maman blessing kalonge babi wana bato a Keren News TV la saluer le bito on a petit groupe télé boline de sana bato notre groupe WhatsApp na pas na bosani te nena bosani ngai Jodette Waikwa maman chérie babi bo s'abonner pe mbang quand bo s'abonner à Keren News TV donc na Jodette Waikwa TV camarade ya Rika Mondele motema de Chris Mila babi mikolo nde yanga bango wana bazala ata yanga pièce pe kuna na obanda to ade ya kuna boya kane buzana ya madobo cheke de kuna bo sipela. Donc c'est ça la grande famille ici, moi je vous dis des gros coucou dans ce bolinga ngai dans ce bolinga émission bolinga chaîne na bino oyo Karen Yamado TV, donc restez toujours branchés, n'oubliez pas de vous abonner encore massivement, surtout de liker et de sonner la cloche de notification. Ça va nous faire énormément du bien de rester branchés sur cette chaîne. Merci beaucoup. Là, je vois derrière la caméra Gloire Ngoma. Merci pour cette belle image. En tout cas, c'est vraiment fantastique. Donc, merci à vous tous. Bonne soirée.